Des bandes à London TV. Bonjour, c'est la Gabriel Monpoigny. Attention à Binusi Listazan de Urabino. Bon, suspendre oxygène. Oxygène, au télémon, le suspendre Gabriel pendant 3 ans. Tant que oxygène, au théâtre, na Sima Gabriel. Gabriel Zana est né là, on a théâtre. Na âge pas qu'on s'appelle Yana Yo. On respectait été, le quoi, au CG, yo ka so comme Nicolas Batnion. Des bandes à London TV. Yo ka no ko za vede la molimondeni. Mutu ne ko pasteur. Tala pasteur de za munene, ne mutu ya mbala manikezani. Yo ka ko ndimo pesa mobali mo boy mutu eza le ko pasteur ka o raisonner ni na kati. Déclaration ezangati dans internet. Cette fois-ci, on va suivre ça à la loi. Mais na yebi soke na sepelité na Obasali Gabriel. Et puis ba maman nyoso bo fandi na bino le bo telema. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà que la lumière soit et la lumière fille, grâce à la lumière de ça là, Kevin Mandeko. Vous en n'importe le monde, vous avez opportunité ou occasion pour la chaîne Navino et des original TV. À si pour moi, ça la toujours on est très présent pour nous repérer une actualité. Na temps réel. Merci Nabino Bato vous avez s'abonner chaque jour dans le cadre des TV original. Merci Nabino vous avez liké, partager, commenter, bah élément et ça la mara toujours très qui qu'on a ya des TV original. Voilà exercice faux car on a mis ça là kozala. Il monté na plateau, nous avons invité nangai. On a recevoir pour la bino na mukaelo. Monsieur Loza Mpandi nangai. Merci na Denis Merveille na sima caméra. Le pina bo serrer va sentir na bino. Il y a à boire et à manger. Tout consola vraiment man solo par rapport il y a audio oyo et indi lisusu après kokunda suzi bantu pendant na moment ba psek na ye to ka ki message oyo CG oxygène à lansaki par rapport ya ba artiste et comédien a bien ça poussa te basala ba émission ba baloba ba n'importe quoi onyo so meka tu a koloba après pendant tant bazan la problème avant par rapport à l'analyse ba émission o bandeko ba artiste et comédien baza ko sala et que sala 5 et que senga la bango sanction vraiment makasi et que sala bazala sanctionné et tout le monde qui peut ya Gabi Tumba Gabriel ndenge nini aza parmi ba victime ya sanction ngo ba oti ko sanctionner puis ba oti ko zongisela ye $50 ne attaqué il y a contribution voilà ils a parmi ba sujet pour notre fan de là. Et pourquoi pas moi bah, les à côté de le blapé ma solo ya maniqué comment mobali oyo bazala kinaye azumbo oyo maniqué ameka qui un peu coupé ça y est tango azala ki na ba problème mais la prison bateau ba contribuer qui pour naye après ça qui mobali et puis mobali aké ko ba la moi mususu voilà ils a parmi ma solo to so na mkwalo merci na Denis Merveille soko fongo la champ bandeko bazone la partie de monde mon ami solo on a recevoir dans Moukoelo. Miss Lolo, bonjour et bienvenue. Bonjour Azer, merci beaucoup. Bonjour à tous les abonnés de Demel TV, Demel TV original. Bonjour Naïme le patron, m'appelle Mbote Belé. Bonjour Nabaonio, surtout Balingaranga. Oh vraiment, bah considéranga. Moi aussi, je vous aime beaucoup, je vous considère aussi. Mbote Belé, ma maman chérie, maman Gerda Kidinda, maman prophétesse. Maman nanga, maman pasteur nanga, pasteur José Kanyeba na peso ba Mbote Belé na ba maman nyoso ya monde entier parce que moi oiza moi na biso Mbote Belé na ba master nanga tout o ba vanda na ba pays étranger les Ringboyo Soginge Basi Karine Lifela Matondo Linda Bilele Françoise Betty Sylvie Marie Lunga bino so bet bozana poto na peso no ba Mbote Belé famille Dibo je vous aime beaucoup na peso no ba Mbote la patronne Aïcho Coco Network na peso ba Mbote Belé si la bisalo pomba scène na peso bambote nangé comme la baba coupe sur le monde entier ma maman chérie maman Afi Maemba bonne guérison à toi na peso bambote maman Yvette Pemba maman Eline Bizi voilà tout le monde qui bande ko na ba qui ko rendre suji ba tout dernier hommage mais tout le monde est absence non c'était dit à quoi ya attention na yaki
un an nde naza boye naza mal vu déjà na ya po ba dossier on naza nango ba ebima wana yo za na problème na bato za ba dossier naza na ba problème belé na bato o bato ba mo ba lingela nga de abul na motema bana ba artiste bato ba fan ba fan balinga makasi ba fan nga na linga bino bizu na linga ba fan nga makasi ezaka ba artiste comédien o batamsa sangona na ndenga mabe mutu musu na lazala nga problème na yete mai na nenga ka po yo ka de akoma mais miss dolo wana atumba ba internet ngala ko tumba mutu soyo tumbaki soyo tumbi mutu mobo yo ngala linga mingi ngape na yela tumbi yo ela sala bongo to yo ozong sande batu na nzela biso to lo kwa ba to ba yo ozong sa batu na nzela kwa na monde ya théâtre o sko soyo yoki otumbaki mutu lo mabe moko ya mutu biso to yoki to yo ozong so na nzela to ko rieb se ope mabe na oyo salaka nde mona batu ba yilanga ba tamsanga sanga mabe de bangisa ope ko za lisanga bande kono tamsu mukamate baziyomba moko toleka ngata mukamate na bimaka mutakufa na prison makale za ba condamné à mort o ba bi peine capitale bonga mtu ba pesa bonga peine capitale te ata ba telinga une année de prison avocat la nga so aza makasi a côté sa recours ba kitsa peine ba kitsa nini na ngai peine na nga so za ki ya une année ko ko mapaya 6 mois so za suma makasi ko mapaya 3 mois o na pe comme il y a 2 journées ya manike to luka yo fo na bimi na ngai prison ma c'est la prison président zelo ba tu ba contaminer les balekana Joseph a comme premier ministre de la prison et bien Paul na Silas bakanga bango bazana na prison ba ange ba buka ba chaîne bakanga bango ba bima malgré ba gardien bazala wana ba gardien ba sutuka boy ba tu bazate na prison chaîne etikala vide même Lazare tabalo ba Lazare sort ezaki bakanga ezaki na kati ya prison babi hôtel lui la pierre balongo li pierre délier les laisser les aller ce sont des ils déjà ba nini ba prison il y a des gens bazana déjà prisonniers spirituellement maye batatambola ne azane libre boy maza spirituellement prisonnier parce que ngai ata bakanyinga na obima donc le capé na prison après condamnation après ko uta na prison le commis sous grand nabi boy ata bakatelo amandi babi ke ofuta dommage intérêt amandi so ya combien de $1000 so zano na ngote ya na mutana senga dommage intérêt yemo ko regretter surtout so ko tout mutu déjà ça a purger peine nay dommage ngo uta ils ont susté nazanango non non ngote na yakite ya voilà miss de na yakite mais na sepeli na obsèque ba organisation kitoko vraiment paix à son âme toujours bravo na ba organisateur bravo na ba organisateur et l'équipe na kitoko makasi vraiment et l'équipe bien et puis bana lemba coup de chapeau parce que bo sali obsèque ndeko na bino na honorer vraiment ba honorer pena mère Suzy voilà honorer mère Suzy mais il y avait moi guerre etikali na ba ko soko komo lo banesi ya ba wana oza besoin likambo ten tosola le to za le to ale 9 le 10 le 10 mars le 10 avril Daniel a kokisa 8 ans donc tika na fête na Daniel yo so za boy na mona wana so ba wana tu crée o lukelanga likambo mais ngapo yebi ke ngape motema moto na oza likambo ngosiko ndembo na se na oza ndembo pona yamba yamba ndembo voilà dossier ngoza tout le monde qui a Gabi bazong c'est les $50 na et ça les l'hôtel la contribution et les sous $50 na pour contribution wana au moins contribution ba matanga wana ba mbongo auto ba komi awa sommation nango ba pesi bisote nini évaluation ya matanga ba pesité et puis mbongo etikali ba lobité on comprend so bazong c'est ya Gabi $50 na ataki on pona sœur nae atela ba théâtre te bino bozi bozong c'est ça qui muté amabe oui mais selon ba loi na bino a NTPC selon a NTPC za na loi a NTPC za na loi te règlement d'ordre na a NTPC za la te botambola ngandeni kasi botambola lo botambola ça baza na kata a NTPC ba s'autoproclamant muta po avota bango ki atsa bango comme ba président ba nani baza azate mais bosali ezaboya bosali nini organisation babenga ngo nini organisation na bino botie ba bosali organisation président Masumu CG oxygène batie ya Omar pona nini Omar Kabongo yebsanga pangal fa azana na grade ni na ANTPC azate président Bodo azana grade ni azate et bon président Caleb to président na ngai Sobe azate bazana ba rôle te oxygène pour osala CG na kati ya organisation secrétaire général
il faut zala na ba critère. Critère ni nous ça la qui oxygène zala président. Mais remplacer ba critère on sur comme CG. Té. Muta vota bango. Azate. Il faut à une TPC to le kana vote. Pour l'élection. Pour moi to le kana élection. Pour mutal ba na mérité poste haut. Et ba tsape ba critère. Pose à la CG, faut à la boue, faut à la boue, faut à la boue. Na yo pesi $20, na muta pesi $50. Bozong se muta $50 au moment famille souzi. $50 ane quoi pe osunga bango. Mais bambo wana botia la organisation la nous famille mona ngote. Yango na loba. Évaluation ya ba matanga. Ba pesa ka te. Mbongo sortant na mbongo restant. Ba pe ba yebisa biso te. Compte rendu. Compte rendu ezalaka te. Et puis on va le bara so conseil nani commissaire de compte. Na kata a ITPC commissaire de compte azalaka. Na simba na mbongo. Na lobi na ba organisation na bino. Mbongo to mona ngo. Awa tamu bakendaka na nini na paye du peuple kotika memo. Mbongo o ba pesa. Mbongo o ba pesa ya transport pour l'artiste ndé batambola na sambo. Ça pesa 2 millions. Apesi 2 millions. Toma lwa kala kaki avec $2,000 bazonga fa ba ke lozwa. Mais ba pesa artiste combien 2500 2500. Là na 400,000 oyaki et puis ba lopo na bilongi. 1,600,000 oxygène ya ba bisa biso pesa biso compte rangi ya 1,600,000. Oya dos ndomba si pesa ki bino tango kendaki na kotika memo. Et puis $2,000. O bozonga ki Toma luwaka loba ibo zonga boke no kozwa. Boye bisa biso $2,000 wana bosala nango nini. En dehors de ça, ba mbongo o ekotaka ya babibembe. So muta kufi o etikalaka. Boye na biso compte rendu. Spoto niveau za CG, yena biso compte rendu ya bakamnyo surtout ndele kana. Oye bebe maman shako umela poani. Plan. Ebe maman shako pourquoi umelaka? Pourquoi umelaka? Pour ANTPC, bazaka pe na besoin, bazwa pe ya bango compte par na bango. Oh. Bien, mais oui, tellement que famille Zela, famille Macha ko bamane ko tambola na onani artiste à danger. Donc la famille Macha ko bamane tambola na artiste à danger. Bango bakende ki pa ministre avec Bemba Macha ko bima faut pe bango pe baza. Yango mona ministre assure soit qui maramba corps ti ba yo yoka na famille ba yoka na artiste comédien ndo mona bembe bimaka. Mais mbongo o bango bazwaka biso vanda na ba ko di pe a sonam to vanda wana na ba mikolo sa théâtre ba pesa bango combien pour ba melata bière bazwa combien comment ikoko e komika lokola ka moi clique ya batu moko nde ba bénéficier na mamba théâtre batu mususu ba souffrir président Bodo qui pa makamwa sous te poani président Bodo aki pa ngote même ba papa ngal fa ba te bele ba ki pa sous makamwa na te ba ça raté ba mona ka clique ça na mbongo au moins ça soit ça président artiste comédien na mbongo wa za nango anola ba mbongo mikiana te. Mais si c'est le cas, bino na bande ko na bino mususu ba comédien bo s'organiser bon dima bo le kana ba élection ba télé bino ya ba candidat o rolinga pito ba télé bino te candidat o ya rolinga après si candidature na état que président poste présidentiel poste ya CG ba poste nyoso twana il faut la vacant à tout le monde. Moutinho soit postuler na poste wana. Mouto a mérité na ba voix ndako comme président. Qui président ya ko s'autoproclamer, to qui siège ya ko s'autoproclamer ngana mona kango te. Lokola ya lobi ke ele kana mususu na ozela. Wale comme ko sakana bato. Et puis mukolo kwa Gabriel a cette cotisation na ye, bozong selier. $50. Ko bimisa $50 na sera moyobo. Azu cotisation a tie. Bino lo kwa liste bimaki bozong sele. Siko bolinga liste zela. Liste bolinga bimate po mbongo so etikali batu batimbela te. Liste na muta suka o to mbongo na ba 11h29 fois kanto atie $50. Atie mbongo ne lelo. Donc non c'est mi pour liste bimaki. Liste bimi lo kwa liste bimaki ne salini. Mais Gabriel pas comme sa liste était muto. Ndai siko na tanga militaire bimi sa liste wana za CG. Te aza habilité wana te ndeli. Pues yim de secrétaire général. To za la règlement d'ordre te. A NTPC na mona na règlement d'ordre na wote. Na ba perception statité. Ezalaté. F91 ngala na mona motete. Oh. Mais vous avez statité mais bino nyoso boyo karabango. Toyo karabango pona respect. Soki c'est Toyo karabango président Masumu to respectaka ima kasi kwa za papa. Mais président Masumu, Msumu ya sala nema ayo akipane ma mwala te. Bato baza pebene Msumu bango mba influence ka Bozong c'est la Gabriel Mongo Poani. Attention à Bimisi liste azande urabino.
Bon, suspendre Oxygène. Oxygène, tellement le suspendre Gabriel pendant 3 ans. Tant que Oxygène, au théâtre, na Gabriel, Gabriel est né là, on a théâtre, na âge pas qu'on s'appelle Yana yo. On respectait, le quoi, au CG, yo comme Mikolo, ce n'est pas ça. Respect quand même, et puis tu as moi de la femme. Moi, on va respecter la maman. Na on défend Gabriel Lelo pour na maman basalier. Batu bayeba kenga za rankine mais na za rankine te ngane na lingate mamusu oyaloba. Mais na yebiso ke na sepelite na o basali Gabriel. Et puis ba maman nyoso bo fandi na bino le ko telema ba millier maman mais ba maman bo fandi na bino et puis bo appuyer pe Oxygène. Oxygène est-ce que va appuyer? Mais oui. Silence la parole là c'est que mutu moko ta telemi aloba. Mutu moko ta telemi. Parce que nous avons une mission bonne comme que na singa qui est na loba ki boye na sala boye allez le roi président loba la tatoche ba que no porter nga plainte ba kangisanga pour la vérité. Monsieur le couteau ensemble to kana nous voice ndenge indaki et to kana nous nini bazongi sala ki Gabriel Mbongo to kango voice le bosso. Oh, Fat. Fat quoi il c'est $50. Mais après tout, parce que réponse il y a Gabi, il y a Gabi par le baguette. La wana basiliki alibaki kokosa pa président le même comme na moto. Est-ce que président le monsieur ezaki sila ou bien ici alingaka agir boy. Alingaka agir boy te. Gabi pe ko baka boye. Malbamboka bayo. Ya Gabriel biso izaka exil. So izaka sila, so izaka bevi président Lombe alingaki à réagir de la sorte. Azan raison. Neti oyo balobi ka imilaka la Suzy na morgue. Humiliation ou humilier bébé za ndenge. Asale mission mo bo afingi comme misa liste za nini po bata poto batine la biso pe ba mbongo ya matanga ba mona liste. Comme misa liste po na nga comme misa liste ça n'a rien à voir avec on restituer mutu mbongo ataki ya cotisation. Eza la cotisation o mutasi atie na matanga atali ndenge bazala na muninga bafanda balie sika moko a juste $50 atie a contribuer pour ndeko na bozong c'est les pona nini. Na règlement ni balobi que so mutal abimisi liste bozong c'est les $50 mbongo na ya cotisation. To galon CG pas le belaki makambo pourquoi nazoka kanda tango lo banga to yoka CG to ka CG to ka ya CG Oxygène voilà. Il y a des autres suite à ma comportement il y a ma honte des ordres de banina na ANTPC. C'est nini il y a on a des ordres de banina na ANTPC po bango moko ba sotoproclama. Oh. Bandi likolo ekita siko na se. Mais il y a des ordres na lobi boye. Des ordres de bani kuna likolo baba na bango mo batia na ordre. Bazonga nanu babenga mututu waza na besoin poste a ko postuler. Toleka na ba élection ba voter mutu ma président. Wala nde to kota na ordre. Des ordres de bani likolo yo so te y a un désordre. Ah ta ordre. Toi si ça non voice ya. Tiens. Combien de personnes dans c'est à Gabriel nana nga tsakite to restituer bango la batsa comme la ngate yoka merci papa c'est là où tu place à bientôt maman tosi matière cotiser ce que je le ba makambo ma paix même pour na ndeko tiki biso même pour na baninga na ya musala place na weza alisangate bo yesanga maloba nya mabe o Gabriel alobaki to zonga batu nyonso cher internaute bino ba botala ka biso bo zonga na ba émission o Gabriel asali pendant période o ke Suzy za na liste Gabriel ndé kaka ko liste Gabriel mta donc matanga ka ya Suzy ndé créer problème ya koko ba émission to sali et bien si problème mais liste liste ezali obsèque Suzy et ya koko ezaka ya Suzy te liste ça 2 personnes mais va se pencher plus
na mamu ya koko na ya makama Suzy ya koko ba kipe bemba ya koko te. Pour quelle raison? Mais ça, il m'a fait ça quand la noir pour la Bible, mais ça m'a balé. Mais jour où Suzy, Oxygène la salle message, nous devons honorer Suzy Bantu doit être honoré. Oh, alors, nous devons honorer nos deux artistes. Il y a Oyo Staba Kundia Koko dimanche. Il y a tant à salir message parce que il y a mercredi pour la matin. Suzy Bantu doit être honoré. Message on a pas une salle qui on peut na côté. Deux poids deux mesures. OK. Liste étant bimi Gabriel Bozon c'est les mots et puis bolobi 3 ans. 3 ans. Il y a contribution. Dans la 3 ans, chaque année, cotisation, liste bimak. Tala, nga 3 ans là où balobi wala que liste. So batu Gabriel te, mais liste balobi maka. Nga otanga ngonde, na otanga batu ba opesa mbongo na bimisa. Na bimisa était parce que na pesi bébé sempo imbote. J'espère que vous avez la liste en na liste ni. Na liste où il y a contribution. Na chete. Yo tchaki na tchaki na ngati. Mais oxygène na tchaki c'est déjà tchaki. Ah c'est $20. Gabriel. So $20 on les a quoi ristourne. Il y a 20 m'a récupéré na. Mais oui. Ah oui, bien écoutez. Il y a transport on va payer ça coûte. Ba kata 1,6 million. Naza problème na CGT, naza na problème na batu, o bazolinga ba malmener baninga. Problème na ngeza mbonga contribue, mbonga ba payer ça kananu. Quand tu rentres dans le Ezawapi, ba matanga nyoso le kanaka, ba mbongo ekotaka. Tant ba kendara pas ministre ya culture et art, tant ba beta ba porte, na ba konzi musu ya mboka, mbongo ebimaka. Quand tu rentres si ba yela et si ba beta na bisata li solo ke ministre apesa ki autant, maman Olive le metanga ba na ko pesa ba mbongo. Wana andoke yemako inde na famille wo. Ma Denise a payé $20,000. La famille a coco 20,000. Si on est single, on passe un bon dans la cotisation pour na salon. Maman Denise promet de m'appeler $20,000. A payé $20,000. La famille a Suzy. $20,000 la famille a coco. Si on est single, n'est Gabriel n'a pas c'est le bon. On est pour ta CP là. Pour maman déjà ça payé $20,000. Si on a son apprécie bon, ça non on. Ma paye sa cotisation na mutu ba ki a mutu Suzy a kufi neti ya koko ba ne batikali bako so pe mbongo nyonso ekoti na buseka Suzy ya koko ba pesa na famille ya koko non si ba sali obseko etikali eza bana lemba nani aimons nous vivants ba sombi cercueil o comprendre bon $20,000 au maman Denise a pesa ki famille elle pe bako ko s'organiser ba sepe ma musu telle décoration o basali na salle oyo ya Suzy Bantu talas décoration o basali na salle ya koko pona mona ki a 2 poids 2 mesures yango ngai so balobi to longoli na ANTPC je m'en fous o sala 10 o ba do contribuer te bo sunginga o to yebisi ko ba do tourner le soute je m'en fous o comprendre ya koko kutu o ya za ancien de sayo na monde théâtre tane ba humilier bembe na ye. Humiliation de yangwana o basali. Gabriel a humilié na yebembe te po bimisi mutakala Suzy te. Ti abimisa mutakala Suzy na morgue to abimisa ne Suzy akufa na morgue abimisi ngote ni video moko. Kaka po lobi ka ke abimisi liste yangwana ba benga humiliation. Abimisi liste po eloko so za la claire et net. Normalement il faut na kata ANTPC qui chef kota. Oh, ya olalelani. Ba commissaire au compte il faut bazala tozaka na ba commissaire au compte il faut to landela nyonso bongo soke koti toyebaka place ekenda te yo na bibo yo zala jour wana ti o ke déposer memo zala ti nazala mbongo ke eyaki na sachet 2 millions mais zongi mwa boy sachet kondi ba ko pesa ba 2500 transport et puis ba otala bilongi parce que tant bo sala bo bolinga ba loba te oh mais CG Azala maman déjà ma bête au loba CG Azala pour ça botambola na ordre pour vos amis kolo yanga na lobi bango moko nani baba na ko tambola na ordre nani toka le voice CG tina suka yok sanga on va suivre ça à la loupe. D'accord. Suivre ça à la loupe ala nde na olinga na à la loupe on va suivre la ngola ni encore tendance pas linga boa tozi matière pour dire solo déclaration ezangati dans internet. Cette fois-ci on va suivre ça à la loupe. Déclaration ezangati na nde na lobby comme ça au compte pas que na IGF
ils ont sali l'image à toute une corporation. Bien moi, vous salissez ça déjà. Alors, on sait pour l'intérêt, aux autres qui va vivre, aux autres finga, aux autres va tinater. Le théâtre est un métier noble. Moussa la bazo bate. Yabata Maïle. Merci. Après, métier noble. Après, binomo ba noble ango. Bo la qui noblesse na binote. Yebisanga. Théâtre c'est un métier noble. Noblesse wana o bango ba laksa biso il fait banana no na mama mikie. Bo ke place mo boy bo zimbongo bo bengi batu yokate bo ke place mo boy ministre de la culture et art à servir binomo quelque chose bo bengi batu bo non to kenda ki boy pas ministre appelle ça biso autant bo sali compte randi to sali dépense ya boye reste tikali yango yo o to tiena caisse o pe to kabola ta moi mke to mela secret. Qu'est-ce que NTPC ça na combien? Et on a 0 francs congolais. Qu'est-ce que NTPC ça existe? Il y a un lobby pour dire que qu'est-ce que ça a raté? Qu'est-ce que ça a raté? Métier noble wana bango mo ba noblete. Théâtre ça métier noble mais bango moko ba osala la ki noblesse wana te. Qu'on se le dise, to se voiler ba fasté, CGT à vendre place wana pour mon akia côté ça moi moké. Oxygène à sala aza président de groupe ni. Asala pe wapi azana mutuka azala pe na groupe na ye ekufa déjà mais azana mutuka ngwa so azala ba copine mja ça te copine si nini à part publicité ou ando sala Hermès pe asala ngo souté monsieur est-ce que aux sir et certain que bande comme sous bazo éclairage té na ba dossier au bon coach autant tout ça dépense boye ou na tunyo kaka non yo mo de tunyo kaka papa solo yo mo toujours le kasinga bande comme sous ba na biboya bande comme sous ba lo bate ba hypocrite ba banga bango ngasi ko na banga nzambe na muta mukili fo yebse vérité pour vérité sauvaka tellement bango ba loba elote yango ba moneli bango ngasi ko na yeko loba balakisa biso ba compte randi ya ba mbongo nyoso to o bazo na matanga c'est que bango ne batie bakati 3 ans wana ke abano leka lisute ando contribuer lisute c'est que na 3 ans bango bazo yaka bibembe kufaka au moment to linga bibembe ke de musika na biso yebisanga soka artiste azobela organisation ni NTPC sala organisation ni yebisanga NTPC ça l'autre c'est artiste azobela et ça la l'autre tout le monde a papa Masumu ndi alikaka artiste danger pas Masumu papa plutôt artiste danger mutata molya kokwa yem tata molya kokko tina suka maza comédien te on na le papa la biso même artiste danger bat ba comprendre artiste danger yem tata molya kokko tina suka yango moni ba artiste comédien ba oka isoni ko ya ko assister na matanga et puis ba pesi raison que bazaki na fête on ne fête pas quand ba voisin pas ba voisin zo brûler vous comprenez et wana za raison te okoko ya matanga to ke fête okoko bana na fête o suksi na matanga ba sistate deux poids deux mesures ba yebi ke matanga suzi caméra ezali kola caméra ya koko caméra ezalate yango ba yate toloba ka vérité te to moni lo moi mabe toloba te po to banga ba mabso na justice. Mais loi c'est capé déjà quoi déjà bala qui s'habille au règlement d'ordre intérieur ya ANTPC ba affichango boye bala qui s'habille eza daté ya nenini ba ke no betisa te poto lobby ngana yebi ke bananga na yeba ANTPC na tika la mona règlement d'ordre te eza raté pour ce règlement d'ordre ezali to le kana na ko postuler ya na ba poste o ezawana na ANTPC poste vacant za la raté ba tu nyonso to bakanga kanga déjà eza malamu eza bien te et puis mandé à renouvelable à chaque fois té on renouveler les une fois deuxième fois troisième fois tu peux pas sous basala mais on mandat on a na yeba ata mandat l'été si la pardon il y a un TPC si la nangote yeba la raté et si la raté yeba la répéter voilà Miss Lolo to clore to kanga na dossier il y a un TPC to le belango tombe prochainement par rapport à la loi, n'importe quoi. Ou une contribution dans bazon iselio. Kitoko, nga kuna chakate. Bazo sangani. Bazo sangani. Yo ma pexo ba rolo ba suste. Na oloba, so ba kangane munoko. Ba sude munoko nanga. Tant que na aka na munoko boy na oloba. Voilà.
Merci beaucoup, Miss Lolo. Merci. Pour le dossier, on a tout tient à côté. Le moment où Sabino est journaliste, on va voir Yambanga ne boyate. Ce qu'on a Miss Lolo comme matière, journaliste à boire Yambanga pour oxygène à lobby. Ah, chaîne yo. Neti boy chaîne à bata de brinch. On va yamba Miss Lolo te. Nandeni. Boke sa Google de lo yangele kana soute ba atala bino pop nga ko tsa bon na Google. Mais bino na kati ya NTPC. Bango de bazo kamba. Ba continue bino. Moi je m'en fous. Tout le monde président Masumu, tout le monde CG Oxygène, tout le monde papa Omar Pazara na kati ya comité directeur. Il y a NTPC. Tenga na lobby kaka règlement d'ordre. Tout le monde a été tout le monde a ngonano. Tout le monde a été. Somme tabimisi liste matanga. Donc c'est le bon là et puis 3 ans le tcha soutien. Babika liste tu biso yé na réseaux sociaux ba n'importe quoi. Au salir personnalité ande kona yo. Au chrétien, au fingaye. Sala yaya babanyolo ba on le loté. Mais cette fois-ci ndé ba beti long c'était. On était victime à liboser eza Gabriel. On ba so c'est le bon le basungiye, ba c'est le bien. Bon on a lingali yango. Ba so c'est le bon le basungiye yango. Quand tu vas dire na bi quand tu randi mongo etikali ba pesi yango. Tozilango. Oyo na pesa. $2000 ba ke no zo pa Thomas Luaka. O mona place le kana. $2000. O Thomas Luaka lo ba lobby bo zonga bo zo 2000. Ba pesa badali. Est-ce que zo ba kinyo so batambo. Est-ce que zo maka? Eh ya pardon. Yebi artiste na maman te tika. Ngani mna sala musalana. Bato zo batambo la est-ce que bebe nga bango ba remercier bango ke Thomas Luaka yango 2000 yango bo to zo ba 10 000. Bambongo o ekotaka na nini à NTPC il y a jour il y a le 27 nde bateka ba polo ba organisation nde ba salaka pour batu ba ko fêter o etikala quand tu randi na ngisa ezala wapi quand tu randi na ngisa la wapi tout on ngala boyo yemba pwani pozo atama piote mai kitsa mungongo ezala te ezala tika. Merci beaucoup to le paix dossier mususu pour la talona qui moi ba dossier to le bela ma solo ya maniqué ndiki bakangaki il y avait bato ba contribuer qui et tout mais tout le monde est maniqué so ki moi libenga na tina poche aki ko pesa mobile na tout le monde mobile ya bali moi si mususu ya zo na tina media bolingo ba somba te me ba méritaka o mo bolingo ba somba ngoti ba force pe bolingo te o mo so ke simba te o tiki on comprend. Ba parcours na biso neto tambola raboye nzamba yeba bisika to suka à chaque fois na ba mobali ndai ba moi so bala mais moi ça ba mobali on bala te nga zimbo na ngaboy na pia mobali yo bala na obeli boma faut que je sois malade ça non peut bolingo na bi boy faut na zala liboma faut na zo mbongo na ngana pesa mobali yo bala nga oui pendant période ya bolingo ezakala ngo mobali ko zana ngo te oko aider ya moi ta ko lia ko so mele pe moi body moi li papa poza chéri na wazaka propre na miso bato même bon ali bala na opiate na opesa te no mwana baluba kutu nde zawana mwana kaza na aveugle na bolingo aveugle na bolingo mobala za mutulo kwa gato futi yo ke za aveugle na bolingo na ndeni mobala na za mutulo kwa gato futi mais moi manikete a mutulo kwa gato futi yo ko za aveugle na bolingo ndeni mutulo le kwa pastèque tala pastèque nde za munene ne mutulo ya mbala manikeza yoga ko ndimo pesa mobali mobo mutu ezalo kwa pasteur ka raisonner ni na kati ake bala mosi mususu ake nesko bala mosi mususu tasko place atiende wona biso mbongo wana manika soka ko faire voyager ta bana mi balete ko faire voyager bato ezaka potote o continue pe moi la ta Turquie yo mo ko meta pe tour ata na Dubai o ko sombilo ko no tse ba faire na yo oh babi ke emancipation de la femme on de boy. Oh, maman, on a dit pour te lever moi de la femme. Moi de la femme. Moi de la femme, c'est dans la tête. Moi de la femme, c'est dans la tête. Moi, ça tout la tête, mon bal pas tout la tête. Ndeko confier ma mari, faut que tu balades. Si on a 53 ans, confier moi, on doit mettre les choses en 53 ans, maman, il a considéré 53 ans. Oh, on a 60 ans, on bala. Promesse à Nzambe, kokisama la vie nanga. Mais les institutions divines, il faut kokisama. Man qui passe ba déception be na bolingo na lobi boy ba déception ozwa poye moko mi yeba te atika drogue atika bombe atika caporote amona ke vine ezonga atika nini biloko misatu na tangi amona ke ye moko tanga ozongi la santé na ezongi li beauté na yeki na tangi déjà yaya ngasi na tangi yoso yoki te bato ba yoki de ba yoki nga yoso yoki te tali yo fosu kwa matoi na ozala opeso ba tige ko tata 5 tige ko to ke sur longtemps to solution yango na lobi boy
mutu na vie mwasi faut omitia na place ki bo mwasi so mobali alingi yo te comprendre que mobali wana ayaki na profit mo boye pa na yo manika e bagite ayaki na profit mo pa na yo po mobali nyonso tu ato kuti mwasi azelongi mabe so lingi mwasi na obongisa ye obongisa mwasi na wa mwasi senga kaka attention considération respect amour et là moi ça senga yangwana moi si pe mo fuba so saleli moi so na lobi boye na koza na monga mafuta te mais na kutana na mutu mo boye akabenga moi $20 na $20 na koluka ta bébé douwa mafuta ba bébé na parole ngoye bongsanga malema mafuta mbila na citron donc ça peut teindre ouais na ndenga kusu so na pa mafuta mbila na citron bat ba oyeba te oh ndebe to biso ba yebite misilo pa kola nini ba yebite ba yebina bango te musupe na mafuta na tsaka pe mafuta mbila oyeba ndeni fonga mona beto lisolo mona ngaka ngebu bien pona milingi neti mbongo ya zwaki wana fala banana ko soma na bilamba bien abanana ko tonga nzoto afandi nzoto litame bimi moi fesu le ye moi simaneti yanga boyendeke bandio ya ovandi beto ba oya yo liga bongo ozo comprendre mutu foza la mayele akope una mbongo ne wana akoti métier mo boye akeye yekola OK pour ça il y a cours d'histoire cours en français cours en anglais c'est l'émission en anglais c'est des blagues en français you am fa ya oh ate mutu faut que tu le bobo na mutu. La femme, c'est la tête. Liputate. Moutou. Bongo. Manika sali maman erreur onga miss lolo. Na rosa jamais. Nazo mbongo na pesa mbala balanga. Te to ça na biso ka neto sala. Na ozo mbali mususu o balanga. O yeba valeur nanga. Mbonga poche nanga. Nazo ngo wapi famille pauvre. Famille zanga kombo. Ojiba ye mala ko tata la famille da bombole. Pona mela titongo nyoso na mateka na miling na saucisson. Mwamba ona kosoma linza na mingi na ngapenya nilwa munene wana. Na vimba na lango na meli koto na pokwa leka e. Na kepesa mobali, waza mutulo kwa pasteki. Pardon. Pesa akanda. Mi selonga pe na mona ki chaîne moko boye ba otiko sela yo. Analyse. Ya ko ba ke mi selonde abibisa liste. Na pesi bébé sempo imbote. Bébé sempo. Bébé sempo na pesi imbote na foto. Bosololi na bengaki. Na bengaki na mona zangaite tiko tanga kombo na nga. Na bengi BBC azande konanga. Omoni ngana ninga somta selinga neti loko landela mutu na bengi. Mama na mono selinga mission. Soko za posa na éclaircir, et bon na éclaircir batu. Pour le bi ki ngam na bisa liste. Et après le big Gabriel, après Zonginga, après Zongi Gabriel. Mais liste ko publier liste boy, nga kuna yebi nga te muta publier tiam. Ngane na tanga kande na bano tanga ne ba kombo. Mutu ki ngane apesa ki otam, mutu ki ngane apesa sila bisalu 500. Batu miso tiki ngandi sila ga no tangi 500. Mais na tangi ko ba sila pona boy na nga mutu mususo na tangi ko ba ba na finga ki ye. Na bona nga makambo azer. Le l'autre le 10 mars, le 10 avril l'anniversaire à moi. Après c'est $50. Bon et belé. Si j'ai pas payé ça qui $20. $20. Il y a des problèmes. Merveille, tika katanao. Ah, le problème. Non, de oh, le problème. Donc on déjà na makambu ya matanga, tokela makambu manike, ya mbala lembongo. Alors zol singa suna matanga. Tu vois il va les à côté pe ozala. Les à côté on est ya matanga. Les à côté, monsieur Zaki, le 8 mars, de mon équipe, c'est la publicité pour honorer Cindy. Pour un concert, les 8 mars. On s'est plein, mais tout mon équipe, après, en gros, est-ce que moi, honorable, à remercier qui paye, d'abord promotion pour un concert, en gros, pour être baillard, la moula kolobé la gamme. T'es l'année ma bête, on est ma solo 4. Masolo ya kati masolo akati honorable laissa qui yo oh pimela moto masolo ya honorable pote ba maputa kabuli ba mama demande ba chambre belé
Ah, sekele nanga yo na bombi na katia liputa o na pesa moto te yeswe na pesa honorable single qui a ko mbote belé oli bien oli ne ba osoli kasi la silicite to sis non honorable otinde nga ko dindeni to zaka ngala na katia capital a rotinde le bina na moi na Orange Money na Orange Money ya Orange Money azo idani me onanga kazoki déjà voilà merci beaucoup Miss Lolo honoré invitation na place kitoko tozara ce que tu y pas non ou yambara biso poto sola monde il a fait par rapport à il y a émission quoi lelo et puis salutation na bato ba Orlando lelo oui na pesi bato surtout bambote nano ba Orlando biso et puis na sengi bato bo tenir biso regarder Miss Lolo so kayo loba c'est ka na ba vérité ya vrai. Voilà. Maman son a lobby les alika morte na baki sito on a cause zate. Na lo mamba solo. Ekoyeba na na mamba solo alors na pesi ba tout ba mbote belé na pesi ba tout ba merci ba obolanda biso na osenga kaka soko kutani na nini o s'abonner na chaîne na biso ya Demel TV original bo commenter bo liker bo partager ba suggestion na bino ba remarque na bino et ça la biso bien. Merci beaucoup Azer. O pesi ba tout mbote ten. Ba tout nyonso na pie mbote. Na pesi da mbote ne bandeli. Ngabe na pesi ba tout nyonso mbote ka kwa misolo. Voilà merci na bandeko tout bozo konde ko s'abonner na Demel o bo commentaire ça ba tout musu se ba monika Miss Lolo. Commentaire etondi na si. Bah j'aime etondi. Partage etondi. Bien aimé. Voilà ba bien aimé non. Ba bien aimé nanga. Ayo. Ba bien aimé Miss Lolo, bo sala ra bolo misa non. Pour le loto combination. Un grand merci na bino ba tout Rwanda. Attrater kitoko. O exercice na zaki na Miss Lolo. Bo tenir biso regarder le bino pe Miss Lolo. Et côté to kemo mpandi to za bandeko. Ya kolo moko, ya papa moko, ya maman moko. To ya kanaka pour na ko sele bino. Musala kitoko. Quant à moi, Azer Sifo, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci, bye. De Banza London TV.